tosongisa bango kibo mango bazo egimba moza wapie tosongisa bango kibo egimba moza wapie tosongisa bango kibo egimba moza wapie tosongisa bango kibo egimba moza wapie tosongisa bango egimba moza wapie tosongisa bango egimba moza wapie tosongisa bango kibo mango bazo egimba moza wapie tosongisa bango kibo mango bazo. Bonjour très chers fidèles internautes. Baimboko Balanda Kabiso de partout dans le monde. C'est toujours moi, votre présentatrice au nom de Jaja Mam. La chaîne Nabiso, toujours Bogis Officiel TV. Na numéro Nabiso Yasika. Le loto le bela, li solo moko ya pasteur, moko ya moko Nabiso ya pasteur ya ville ya Kinshasa. Mikolo yo no le bela ka ba pasteur parce que affaire ya ba pasteur na Kinshasa ils ont bardé. Donc tout ça ils se sont lestés. Sur le plan il y a église de réveil. L'église de réveil Mikolo tout ça paniqué. Ma pasteur bon marché bien té. Et ba rancune les a tellement ébélé entre ba pasteur et bango na bango. Nous a un peu une voice moko no yo kisabino. Il y a un certain pasteur moko ka église ya Kabundu Alesa. Alinga sala muninga ni pasteur mabe. Oingo bo mamusala nzambe pozwa nini? Otikala nini po intérêt nini yozolanda? Po maila mutwana ekokoma pana yote. Mbongo ya mutwana ekokoma pana yote ba bien ya mutwana oko remplacer nango na eloko ti. To ebite ba pasteur. Beaucoup mo boisa bato ko sambela. Vomi bato basambela ba eglize mikie oyo yebani te ke osambela makati ya eglize minene po makambo etondi na ba pasteur o ba yebani na ba eglize minene. Affaire ba pasteur ezo bouger mitu ya bato. Ba chrétien ba siliki balbi vomi ba vendre na banda ko basambela lisusu te po ba pasteur ba mo ba tambola mabe. Eza nini? Biso nyonso to monaki le pasteur Kabundu Alesa ndenga priaki pour na malade na biso ya coronavirus to monaka biso nyonso ba image ndenga kotaka na potopota lata ba sac. Il a prié pour le Congo. Asambelaka pour na Congo pour na ba virus oyo ba malade nyonso bande ko ya na Congo asambela biso nyonso to monaki pe action esalamaki et le Congo est épargné. Bato ba kufite na maladi o. Nzamba sali à travers ya pasteur na biso. To ebité ba pasteur ba côté na politique. Est-ce que eza bien pasteur à ça la politique? To yebate to kende wapi na ba faire ba pasteur. Ba pasteur ba lini ba empoisonner ba salut ekiri donc clique ya ba pasteur pour empoisonner Kabundu Alesa. Affaire ango to ebité. Nana tindi bango, nana za derrière nyonso oyo pour na ba empoisonner le pasteur Kabundu Alesa. Non ti la bino voice moko boyoka pasteur wana bande ko benga chauffeur ya Kabundu Alesa pour abomela ye Kabundu Alesa pour entourage na ye Kabundu Alesa déjà lembaki abande ko soupçonner déjà mabe alobaki faut alongola bato ay écarter bato nyonso na nzela na ye nde a écartaki ba pasteur nyonso bazaki nzinga na ye atikale kaka na chauffeur na ye abenga chauffeur na ye ndakinda kotika ye na ba retraite na ba montade de bat ba monaki bato va que mieux mutaza mieux placé ya ko sala action le plus rapide et ça chauffeur ya Kabundu Alesa ba bengié pour na ko yebisa ye comment ça va se passer ba futa ye mbongo ba pesa ye ba bien pour abomaka le pasteur bolanda nanu audio oyo et ça pas si pe mawa et ça vraiment pas si wana pe papi ngai papa bongo yo to bengi so ko ya allo papa banda ko bengi so ko ya pona nini te lobi nazalaki mutu pe na eshofaki nga makasi donc nazalaki pe ma blende téléphone pe ezalaki na charge te donc tellement pe mikolo na piaka donc nazokoka pete nazobima pete navandika na ndako mikolo na ndako nazalaka na ndako navandikaka biso tolobelaki lisusu makambo na yo tolobaki dezaki yaka sale ezali tokopesa yo nini tokopesa mosala eza na probleme moko yaka tokutana na yo nano komiso tosololi po toyeba nini tokosala oli ovandaka na ndako pesa pienda kasi siko nasala nde nini po tokutana ndenge nini parce que na minute onga naza nanga pre nakoya tokosala nde nini ata mwasi ati tobengani ata na WhatsApp
ponga pe naza na mwa kopanga muke peut-être tomona na boye na mona bino ata na WhatsApp tomona ni pe comme ça naza pe na mwa courage nga naza prêt na naza na prêt ya koya yo kana lobi koya oui papa problème est ça samedi lobi samedi bien dimanche comme ça l'autre comme ça ya to kutana même na oyebi hôtel du fleuve oyebi na yebi hôtel du fleuve na yebi donc kutana na hôtel du fleuve photo solo akamboze belé to kokongisa yaka compagnie na biso mi to kapeza on fait so tipo ndo tambula na ngoto ko peso même lupango ya kopanda to peso lupango ya kopanda to peso mutu ka bien o salana merci papa donc ça na problème mon côté biso to ça na problème mon côté moi je suis un long dédié donc na ko solo mabe mon côté ko banga na yoti moi je suis un réaliste ko bangi loko mon côté ko ya to kutani c'est comme ça luka membre moko ta famille boyanayi ozoyo kanga nazo ko papa lukata membre moko ya famille boyana ye comme ça to vanda to solola na yo bien chikozo vivre ndingi na papa naza na eloko te donc nazo vivre ka boye nazo senga kaka bala ça va comme ça c'est comme ça biso na bakamona biso chito solola kina ko yo ka pozo banga mais so banda ki déjà mosala depuis ce qui c'est bien au collègue yo ka poza na kubanga mais salaire na biso ko diko bana ko toucher muso be ba 1200 1500 dollars donc ko banga ni loko te place à bien haut to kombela ko sala mais si c'est comme ça to ko si de l'on a 200 dollars pour comment ça dans mon professionnel d'accord 200 dollars merci to do ti no za na numéro compte bancaire ouais numéro ezali ya Orange Money za numéro na Orange Money za OK o numéro ya Orange Money pardon papa chiko lupango banda ezala okutelaka naza lupango ya papa ya pasteur ni na vandaka d'accord ngaza mkongo mkongo ya bakongo ya Luozi ok merci papa problème ça c'est que on a de courage merci papa on a pasteur na yo makambo to asali yo biso tout appris ya kwa prier yo même ba avocat to pesa enge to kusula be moi to lo banyo sur na téléphone zate bongo ya to na nyo na nendo ça je pas kanga yo kwa kanga yo na makambo to asali ubanda to kusula na yo kwa prier yo so kanga oui papa sana donc banga nendo makambo nyo to ko bika na mobia d'accord nanga yebisaka weke tokutana tosolo po tozosala moko na intérêt na yo ozala bien biso mpe tozala d'accord oyokinga avec papa atorapele ok Voilà, bandeko nyonso tolandi elongo audio oyo eza chauffeur ya Kabundu Alesa na land de pasteur ya église kaka ya Kabundu Alesa bamonaki moto aza mieux placé ya kosala shida oyo ekende le plus vite eza ka chauffeur et les chauffeurs sage que les malgré aza na bampiaka na ye malgré azomona bapasi na ye il s'est pas laissé faire na ba projet oyo ba entourage ya pasteur ya Kabundu Alesa bani ba sala sage que les tango le pasteur a bengi a sala atiaki enregistrement il n'était pas d'accord na oyo ba proposa qui il est allé montrer le message avec ici le pasteur audio comment le pasteur en question autant a comboté pour écobarder a proposé ya pese le pas moi pese voiture alongwa na kawaniza nango mabe akomi ko lendi saye na bengisa ka auto kutana donc azolempa ye pour kaka aboma mningani pasteur alobi bien eza na intérêt na yo intérêt danga quel intérêt
Et qui est derrière tout ça? Après avoir commis le pasteur Kabundou Alissa, vous allez prendre quoi? C'est quoi votre but et le projet? Les anini. Boutique en église, boutique en babien nae, to place oya salaka, binope bonimbokum. Mais faites les efforts. Makambo tout le monde a un ba musulman te, tout le monde a un ba catholique te, tout le monde a toujours na ba église de réveil. Mouté mama be, biloba loba entre le pasteur, kaka bango ba pasteur ba komo kota mamba politique. Beaucoup miko boy sabana nzambe ko sambe, ba sambe la na bandako, olio ya na ba église na bino. Bo tele mala ba cher, bo lendi sabat. Bozolo ba mamba nzambe, mais bino moko bo saela ngote. Vous ne marchez pas dans le bon. Le pasteur, beaucoup mo kimisa biso. Bato ba komo préféré sambe la na une église za na ngona manzanza. Là où il y a 20 ou 25 personnes se rassemblent, c'est la prière entre eux. Il y a là où il y a 4 000, 5 000, 6 000 personnes. Il y a des aventures. Les anini n'a pas pasteur à Congo. Les anini. En tout cas, Mikolo a affaire à un pasteur, il y a un de bouger. Ils ont bougé, le bel vraiment un pasteur. Un poison entre eux. Ou empoisonner mon écarté dans mon kili. Même s'il est méchant. Azape na babola mu asale la bino. Mutazanga mabete mutazanga pe bola muté. Ils ont un moment opportun nzamba kozwae. Ils ont yo weli sela yeli wa ya mbangu pour avoir quoi? Tolinganité. Peuple de Dieu bana bana nzambe ba olela. Bazo déclarer. To kende wapi to komi wapi. Affaire à ba pasteur na Congo et comme ko pété mitou abato. Patapoto to baloba pasteur na bino bazaba escroc. C'est que to comme on dit malaba ba patapoto ndi balobaka. Que nos pasteurs bazaba aventuriers, nos pasteurs bazaba escroc, nos pasteurs batambo la bien. C'est que to comme on dit mabango. En tout cas, tous abisonné sur ba qu'est-ce que c'est. Tu éviter affaire où il y a chauffeur, il y a l'un de pasteur, il y a église, il y a Kabundou Alissa, né Kabundou Alissa et moko to bité ekosuka ndengini. En tout cas, dans Nzambe, to landa ki elongo, audio on ndenge parcourir. Mutu nyon sazana audio o. Le yemoko chauffeur à Sololi, il était posé, il a bien parlé et assuré bango. A salité que ba comprendre que yé azawanati. A Sololi bien et il était sage. Pendant la qui sait que mutu nyon sa benga mon sa ma bête. Quel que soit pia kanae, quel que soit kozanganae, il n'a pas voulu au kota. Kotangisa makila musala nzambe, ce n'est pas facile. Hein? Ce n'est pas vraiment facile. Otangisi omoni ko bomi mutu eleki nango tikena ba bien na e, okomi ko rené na place na e. Le seul juge est à nzambe, hein? Les nzambe. Un grand merci à la régie. Un grand merci na ba nyonso balanda kibiso, un grand merci na ba fan nyonso ba komele biso en privé. Bazan a besoin toujours ba sujet continue biso ba sujet ko tuna biso mituna. En tout cas, tout c'est peu limingi, bolandara toujours biso. Je suis toujours là pour vous. Je suis de retour sur WhatsApp. Vous salez la message, nous allons parler to koba toujours na masolo na biso. Un grand merci à mon père spirituel, le révérend prophète Isaac Mabonzo, et à la maman prophétesse Eugénie Lubana. Un grand merci à Wali Lokabangu, depuis États-Unis, à Ita. Un grand merci à Nicole Vuezo, à l'Afrique du Sud, précisément à Durban. Un grand merci à la belle noire Judith Pofou. Ma grande sœur chérie, je vous aime beaucoup. Un grand merci à toutes mes fans, à Ben Mwelaka, Kenya. Je vous aime beaucoup. On se retrouve à la prochaine numéro. Bye.